il y a plus de 30 ou 40 ans, tourisme salamaraté. Ils allaient comme les lotés. Ils allaient à Nangoté. Pays Yebanapété qui est un pays touristique. On ne parle pas des atouts à tourisme. J'ai fait partie, mais tant que tu es en Afrique, par exemple, Ghana, les loyaux africains ont un visa à l'entrée. C'était notre idée. Mais au moment où nous parlons, les chiffres, les recettes qui entrées à Ghana en termes de tourisme, c'est plus que quadruple à cause de Makamboyo. Il y a un tellement principe où Salinini est classé Congo, la RDC, 50e en Afrique. 50e? Oui, 50e en Afrique. Donc, passeport, on a dit que c'est 50e. Ah non, en Afrique, oui. Et 136e dans le monde. Et puis, Batubakani Sarake, on a kolaksa musalo tozo sala. Yango utaki omona Kalata ou Pesa Kinga pris ya meilleur marketeur et tourisme pour l'Afrique mobile. Donc, Oezaba Makambu tozo sala nengo tuni o tozo sala na. Makamba ko bouger et sili. Kaka na portable na yo, oza na Google Play Store, oza na Apple Store, allez, osala nini? O télécharger na kati ya portable na yo, o télécharger application mobile. Il y a Tap Sound. Donc TAP-SAND. Allez, niata to leka. O koti ba coordonnées bancaires na yo, o tindi mongo na yo na Congo. Sans frais, bandeko tala ba chance. Oh, frais d'envoi exacté. Sans frais d'envoi. Bato baza na Congo, bako zwango, bongo na Orange Money, to bako kiko zwango na Airtel Money, bazu yango mbala moko na Congo, 100 000 nando. Vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Oridezo Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe, supérieures et exclusives, répondant aux normes internationales, Oridezo est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, muni-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Oridezo Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Oridezo, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique. Oridezo met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Oridezo, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Oridezo est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamu, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Oridezo Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Bienvenue très chers internautes de notre chaîne Congo Mokili TV. Merci beaucoup pour votre attention et surtout fidélité. C'est bien moi, votre humble servante Daniela Makoto Diama, l'international. Je suis aujourd'hui à la présentation très heureuse de présenter cette mission. En fait, je suis passée dans, comment on appelle ça, la plateau Nanga. Je suis accompagnée avec mon invité, mais laisse-moi d'abord vous dire que c'est M. Didier Baye, expert en tourisme en Afrique. Afrique Mobimba pour na et puis là dans l'océan India Jeannot Kabouya déjà au fond de la plateau bon on a invité Nangai papa Didier Baye bonjour.
Bonjour Mama DM International. Oui, bafan surtout ya Congo mokili bazolanda yo mbala liboso balanda yo na kati ya Congo mokili toyebi ke oza expert en tourisme et tout mais pesa biso ba détail nyonso to expert en tourisme ngo eza ya ndenge nini et puis na Afrique ngo eza Afrique mobimba na ndenge nini océan Indien pe na ndenge nini expliquer ota la caméra bafan ya Congo mokili bazolanda yo. Merci mingi Mama DM International pour la question na yo. Aussi déjà quoi introduire nga comme on a Didier Bayeye voilà na profession naza expert ya tourisme pour l'Afrique et les pays de l'océan Indien. Expert nini expertise yaka par expérience oyo mutu azozwa na musala azosala par réalisation minene oyo azo réaliser et puis par nombre d'années et puis tobakisi pe les sous ba études même ba recherche dans un domaine particulier oyo mutu azosala voilà yango wana oyo pa expertise utaka yango wana ndeloko ekomisaka mutu ki abengama expert mais mingi eza pe na ba réalisation oyo mutu a réalisé na musala azosala. Okay. Merci beaucoup Papa Didi Baye. J'espère que va fan ya Congo mokili bon comprendre déjà introduction ya Papa Nabiso Didier Baye expert en tourisme. Papa Didi Baye tika vraiment to kota na mosino na kati ya ba les questions na biso to pe émission na biso o koki ko ebisa biso au banda carrière na yo ndenge nini ezara ndenge nini c'était facile pour banda mamo ezara na ndenge nini na banda carrière nanga na simplicité na pete nyonso lokola bato nyonso voilà na zalaki na idée ya kosala tourisme te opportunité ya liboso etokaki na porte ezalaki ya mosala ezalaki tourisme là on parle d'environ 20 ans passés donc na bandaki et puis mais normalement na 6 classes na relation internationale wana qualification na universitaire ya liboso mais opportunité liboso kaka na mboko yo ezaki na domaine ya tourisme alors na saisir opportunité wana et puis na bandi compagnie ezaki na programme ya formation non seulement programme de formation mais aussi bourse ya ba employé o balingi ba tanga makasi na domaine wana ba avancer na ba étude c'est ainsi que na zaki ko sala musala lokola consultant de babengaka juste au début et puis tout est parti à partir de là nazotanga nazosala musala na ndenge na ekomata na longwe pe na compagnie wana na kena ba compagnie mususu donc na matière échelon tinande na yope ko sala na ba classe mususu ya minene avancé juste na domaine ya tourisme. OK, zaka na nini bandaka na nini là aussi si classe on a la relation internationale on les zaka nini pour introduire yo comme ça na consulta ba introduire ngate OK na relation internationale ezaki na année 2000 opportunité y en a 2001 en fait ba introduire ngate zalaki juste en ligne na chaki CV nanga sur internet na ibagi nanga pe bato angote compagnie nini te babengi kaka juste que tomonaki CV na yo na ibagi pete ke za société nini mais souci na bango ezaki plus que ba mona ke à l'époque nazaki bilingue parce que maintenant naza trilingue. Trilingue c'est-à-dire quoi parce que trilingue on a c'est-à-dire que na bon la langue internationale pour ça tu chepena ya biso ya Afrique et comme l'équipe misatu c'est-à-dire français anglais portugais actuellement mais liboso na izaki kaka bilingue français na anglais donc bazaluka moto à mesure ya koloba français na anglais pour na ko traiter mingi ba dossier ya ba pays européens francophones mingi France Belgique Suisse mais comme ezaki facilité que trouver moto à domaine ba préférer bazwa moto à langue et puis ko former donc voilà c'était ça. OK papa Didi Baye ba parler comme toi ça comment bilingue parce que pour na traiter ba document c'est mieux au tu pour le bawana papa Didi depuis bandi musala oyo papa Didi Baye bandi musala oyo déjà au sali nini na kati Afrique
la carte Afrique parce que vous êtes africain, à part nous kozala. Non, dis-nous d'abord aux Congolais malgré tout ça lingala parce que tu es belé même chula mon amour la fois parce que le lingala ozibate mais sont dali au caserne de Congolais mais face les caméras est-ce que vraiment aux Congolais si c'est oui aux Congolais mais non qu'est-ce que tu as fait dans carte ya Congo bien dans carte Afrique? Merci mingi pour la question Mama DM International. Yo penza ndingo talanga boyo mo na longyo eza na doute congolais. Non, en fait, c'est parce que ça m'étonne que parce que Moza oza pe na raison na ya retourna po mikolo e komaka mutu moko amela na yeso binini. Weka c'est tout net biso na moi pembe boyo ra yetu mutu abotswana mo ntende bazaka pembe. Mikolo ba okabela batu ba nationalité na ndenga mukete. Naza vraiment congolais. Congolais des pères et des mères. Maman Muluba, papa Muluba, bango nyonso mbale ya Kasai oriental. Na yebike bakomba ngo échanger mais Kasai oriental, je crois que ba nyonso ba comprendre bien. OK, na bota minakin. Non, véritablement la kin. Véritablement la kin na matete. So pour les gars pour sa précision. Moi na ni britannique. Moi c'est très sérieux au Butana. Na bota mina Kinzazi, na quartier Kinzazi, na tangi pe na epin Kinzazi. Oh. Et na Saint Alphonse. Donc voilà, et puis parmi pe balandi na yo ndengo za na bato ebele na yebi balanchiki na biso pe baroza pe balandi pe baro. Et puis na sali diplôme na ngilima na Kintwadi. OK. Na ngilima wana ndepa ina. Donc ça fait véritable congolais. Quand tu le badai qui nous reste c'est-à-dire que ya pinza. Olobi yango. Mais bon face non c'est pas ya. Bon moi je reste pas Didier. Te moni ki ya eza na kati moko boyo vandi na emblème. Ucheka na se. Mais na kati penza mwana kempe penza ko tunandenga mukete. Non papa Didier, qu'est-ce que tu as fait na kati ya Congo bien Afrique depuis au badi carrière na yo parce que le but des choses est au matin. Donc vous appelez au matin, on a côté ça en mode débatté, bateau peut ba Hollanda, ba o ba yebi déjà ba indiqué donc le coûter avec ça donc c'est juste la vérité. Ce que tu as fait dans notre pays ou bien Afrique, tu as fait quoi? Question malamu, mais aussi question moko ezosa la passi. Pourquoi il y a plus de réalisations au Sali au niveau de l'Afrique? Pardon, tant au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire dans les pays de l'Afrique, où il n'y a pas de bisomoko, dans salamité. Mais ce n'est pas que tu croiser les bras au niveau de l'Afrique, ce n'est pas que tu l'ingité, mais tu as que l'opportunité de maka. Mama DM International, Soko Talimbo Cannabiso, il y a plus de 30 ou 40 ans, tourisme salamaraté. Ils ont les camboileloté, ils ont la ranangoté, pays yebana pété que un pays touristique. On ne parle pas des atouts et tourisme. Mais tous les compter na papeyo yo mutu soka vandi lelo yo neti na tongo anazaki na avant midi na zaina réunion na mutu moko to so la lobi na ngaku to na sa mariage na Ottawa nazo raisonner to kende na voyage de noces quelque part voilà ce qu'on a tenu na bibolimbo kende wa pona yoka lokola na ebi ke Europe pour le moment c'est fermé pour les Africains atangelinga 3 destinations Abi nazo kansa Zanzibar, c'est que Tanzanie, Seychelles ou bien Maldives. Moni, ndelo nazo lo bake Congo na no ekomi na niveau yote. Ata na ba voyage ou bien batokuta na bango yo ata ba paya. Suka epsio ke nazai na Congo. Mutute azolo bake na kendai ka vacances. C'est ça. Ako soka mtu epsio ke kuta na mtu nazaki na Congo, akendai ko na musala. Akendaki pona ba affaire. Akendaki na cadre musala. Généralement c'est ça. Donc ils ont un sens où on est tozoloba mais Mama DM International na avril et août le koyo mete na avril là on a na katia kin na zaki na mboka je salue aussi à puis on a pire petit nanga petit frère Adam Messi yayo yango wana petit frère à motema ya bino yango wana
nazalaki na kina raison na kendelaki ils avaient plus coupé sa formation na ba personnel ou bien ba gérant ya ba établissement hôtelier pour na que comatiso moins niveau ya ba service on tobandi déjà dans les passés ou bien à ta gouvernement qui longwa ya ilunga ilukamba nakutana na ministre du tourisme dans les passés nakutana na ba ministre du tourisme passé masolo ezai ko beta bien mais en terme ya acte boye de totikali komona te par contre ndena ba ina kozongela par rapport à Afrique na Afrique esika mosusu bazo yoka oyo tozoloba bazo salela pe bazo pesa biso terrain ya kosala musalo esengeli tosala tanke ba expert pour na ko développer tourisme na kati ya Afrique naza parmi ba comité ba membre ya comité dirigeante ya équipe ba bengi de Team Africa eza équipe oyo eza ingolo ba équipe d'Afrique objectif nango ezani ni ko remonter ko tombola tourisme en Afrique mobimba et puis ko combattre pour faciliter les Africains bouger librement dans les continents africains. Naza directeur il y a projet les 25 merveilles d'Afrique pour l'Afrique australe. Oh il y a projet il y a identifier 25 merveilles dans l'Afrique comme destination touristique. Et puis non seulement ça, l'objectif c'est que d'ici 2022 tous à la moins un minimum il y a 3 millions d'Africains qui vont voyager juste en Afrique. Juste pour mentionner quelque peu, Babiloko j'ai fait partie, mais tant que tu es en Afrique, par exemple, Ghana les loyaux africains ont visa à l'entrée. C'était notre idée. Auto Vandina, autorité à tourisme na bango babengaga GTA, c'est-à-dire Ghana Tourism Authority. Auto Vandina bango, totalisi bango, ba avantage na ba désavantage, il faut bakenda ko appliquer pour na visa. Bien que ce n'est pas gratuit, mais c'est à l'arrivée, il faut payer. Mais au moment où nous parlons, les chiffres, les recettes y entrées à Ghana en termes de tourisme, c'est plus que quadruple. À cause il y a Makamboyo, il y a ndenge bayoki Sénégal, même il y a ndima ke ba africains sont ba kotaka na Afrique bazwa visa à l'arrivée. Toza déjà na ba payer c'est avancer que dans hôtel que ba Kenya, Rwanda, même Rwanda parce que ça qui peut bon hôtel il y a pas longtemps. Bazolanda même Afrique du Sud yo mboko tozali lorsqu'il y a des défis net sikoyo mis en Afrique pourquoi le reste du monde déjà presque fermé mis en Afrique so na ebisio combien de fois oyo toza invité na ba réunion ba email les oya qu'est-ce qu'il faut faire comment identifier par exemple na longwaki Congo na zonga mbala moko na keleki Uganda na zaki na Kampala oui na Uganda c'est dans les mêmes sens mais pour na kolakisa musalo tozo sala yango utaki omona Kalata wa ba pesa kinga prix ya meilleur marketeur ya tourisme pour l'Afrique mobile. Donc oeza ba makambu tozo sala ndengo tuni o tozo sala na kati ya Afrique. Voilà, peut-être na télémana nous pour permettre yo avancer na mituna na. Vraiment, j'espère que tozo kende ba parlant que moi sûrement ba fan ya Congo mokili bazolanda biso tikala on appelle ça vraiment ba dédicace pas ya babi presque pour se monter ma Clarisse ya na Canada et puis là ça salon droit chemin na kati ya Montréal mutunyo surtout on a besoin de coiffure à malamu faut ka vous consulter salon droit chemin na kati ya Montréal et pas ya Ciseaux d'or de Montréal papa Didier Bayeye tozo alors moi muke papa Didier tangi pe na Congo tangi pe na ba mboka msusu Afrique en général to robandoka ko identifier parce que to banda le loti lobi et tant qu'expert en tourisme on tikala ko fanda boye o réseau non on doit créer école moko boye tourisme pour la faciliter ba msusu ba comprendre qu'est-ce que tourisme na kati ya Afrique est-ce que déjà idée wana etikala o ina idée wana ezali école tourisme eza bien. Mais Maman Daniela n'a koyebisa yo sans retenir que la meilleure école c'est la pratique.
eza na badomaine oyo école ntango nalobi pratique c'est quoi soki tourisme efungwami na mboka déjà population nyonso ekoapprendre kovalorize babiloko oyo mboka eza nango parce que bakomona bénéfice ya tourisme na kati ya mboka soki tourisme ezomarché par exemple napeso exemple nga nakenda musika te epuis nalingaka kutu kocompare na bamboka ya libanda Afrique te mpo bato mosusu baloba baza déjà nalingaka Afrique makasi mais aussi bato bakolobaki bapays wana eza déjà avancé Botswana awa pembeni awa eza na esika moko soki otali yango babengi yango Okavango Delta c'est-à-dire Zamba na Botswana Zamba na Bibale et Sangani mais il y a des villages tout autour ils ont néné jusqu'au tel point transfert pour nous comme ça se fait en avion taxi donc ba petit porteur moi et mutuke tambole ko takune zate ba sali ba lochi kuna na ndenga ko sagana te mais tellement oui mais soko tali espace wana na parc na biso ya Garamba ndenge moko nde soki tocheba photo boye soki tocheba photo boye bayebisi yo eloko moko mais population autochtone baza na village wana bana na bango moko nde bato bazosala musala na lodge nyonso yo bazwa misala formation ya guide touristique école bato compagnie nyonso ya lodge wana etongi bato bazotanga ozomona évolution ozo comprendre c'est ça la vraie école c'est quoi la vraie école c'est faire marcher le tourisme ndelo tozolo bato lobite ke batonga école te totangi pe tourisme c'est important mais la vraie école nzamba sungi to salango et que ça la parmi les idées parce que s'il faut dire la vérité RDC en termes de tourisme tosé siko il ne fallait pas tosala il fallait tosala menu et donc moi na mboka et donc comme expert na tourisme na Afrique mobimba et puis dans océan Indien et donc moi na mboka otikala kokende ko proposer ba koza mboka te que tala idée na ngeza bo projet na ngeza bo kotisi projet bango ba répondre ou bien bango déjà ba proposer mais yo linga noté linga travailler là ba mboka msusu te pour être honnête nanu batikala bo approcher ngate ya solo te nante mais dans le passé ngam tuna approcher ki ba gouvernement passé na ba ministre du tourisme ya ba gouvernement passé pour na ko solliciter que voilà ce que nous faisons ailleurs. Et puis, pourquoi c'est depuis 2014-2015 que la autorité congolaise dans le salon de tourisme na Mboka Mususu et puis il me condamnait. Oui. Mais toi on nous a dit que tu es congolais. Mais chez vous, vous ne faites rien, vous ne contribuez que pour les autres. Et puis, naba français, belé. Vraiment. Naba français, belé, mais tokovanda to sololi par après oyo ke lorote oromona nope et lorote. Tozana mboka eza bien structuré. Quand même gouvernement ezali, ba autorité bazali. Et bah expert pe bazali. Expert bazali pour les autres. Parce que par rapport à ma recherche, papa Didier Baye na sali en tout cas. Il y en a bi mutuna domaine na ya expert na domaine na. Donc comment on mutaza très simple le rôle à papa Didier en fait là moi je dois être honnête avec vous, dis jamais vu. Moi les a selon dire mais Daniela mon pote selon nga. Donc tu ne peux pas passer point de vue na quand moi tout le monde mutaza point de vue na papa Didier na mboka na biso bike proposer ba tout mais il y a rien les autres ça la main tout. Papa Didier Baye, ministre du tourisme, tout le monde en a quatre mboka na biso. Donc c'est non mise en part. Côté bango à côté, tu peux au côté de la polémique. Par critère, il y a ministre du tourisme. Les amis.
D'ailleurs, premièrement, nous, tant que la ministre, il y a deux volets dans ma ministre. Volet à Liboso, Tozomona, na ministère ou bien ministre comme une position politique. Ça c'est un, comme une position politique. Mingi ministre a secouru na cabinet na yé directeur à cabinet na ba conseiller. Dans ce cas, il faut baser la expert à ba domaine. Et puis de deux, un ministre doit avoir la connaissance. Il y a domaine ou bien portfolio au ministère à diriger. Par exemple, qu'est-ce qui fait que dans le domaine de la santé, ministère de la santé, il y a toujours un médecin. Et par contre, il y a tourisme, ou bien dans le domaine local de tourisme, ça peut encore être un autre médecin. Na Congo. Et à quoi pose la sous un autre médecin. Mais il y a tourisme. Médecin, non, place là, dans un médecin, il y a tourisme. Mais maintenant, il y a ça, il y a comment fait-il? Je ne comprends pas. Excellence Yves Bunkulu que j'ai sali, l'actuel ministre de la jeunesse. Yem Tazaki na tourisme, c'est un médecin. Donc, la vérité, papa dit non, non, mais là c'est ton ami. Oui, c'est un confrère. Non, non, mon été. Ah, maman, est-ce que tu as fini de te dire que. Tu finis de me yango na bandina par ko expliquer. Au moins ezaki gouvernement ya nene ya babinga kamoni ya cash na FCC. Yo bio pesa batu na bino pesa batu na et c'était beaucoup plus de positions politiques. Ok, du char, il y a un qui met. Voilà. Donc c'est-à-dire que le président cache le rôle à la maison, il épaisse. Ah ok, je comprends. Donc mais non, ce que papa dit, on a toujours des mambo, quand on tombe au besoin qu'il y ait des liboso. Yango moni liboso na bandaki par expliquer que tourisme zelo komoko ça n'a pas marché depuis plus de 40 ans en RDC. Donc zelo kwa sikote. Ce qui fait c'est quoi? La réalité c'est que tango bavandaka bazo pona ba ministre bazo former gouvernement batali penza na kati na bango expert à tourisme azate. Mais c'est la honte pour notre pays quand même. Mais c'est la honte. Local expert et à tourisme azate. On va chercher la deuxième bonne option. Nani akoki ko couvrir la position wana. Alors que awa soki bache mutu pona atana bambe pays muso pesa la pour esalamaka pona position politique mais ba conseiller directeur à cabinet ce sont les gens doués dans matière pour aider à réussir na projet na ye. Mais pourquoi on ne fait pas ça dans notre pays, papa Titi? Motuna malamu réponse nini na ebite na pesa pona motu wana kasi wana réponse c'est que siko na baoyo basaka bongo non on dit que on est à détournement no bengo détournement nini on est à détournement to que soki lelo to fongoli na yo Twitter na ko laxo tout un groupement ya ba congolais ya kati ya mboka na diaspora oyo bazo plaider pour na cause ya tourisme bazo plaider na Congo, na RDC, il y a par exemple un groupe comme Visit Congo, où bazo plaider pour le tourisme, Kivu Beauty, il y a Mahali à Congo, il y a même les gens qui m'ont contacté na États-Unis, na Canada, que biso tozawa, vraiment on a suivi vos émissions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi le tourisme? Pourquoi on ne vous utilise pas? Pourquoi? Mais pas adresser pourquoi il fallait pas pourquoi on est kindarandena. Pourquoi pas dire tout ça la nini pour yo comment on appelle ça na makambo na tout tika na place to personne na ta moi inane nanu au travailler pe total yo ezo senga nini ezo senga volonté ya ba konzi
ezosenga balongola bayoka nano ata koyoka par rapport il y a experts c'est que eloko esalama na Congo c'est le contraire même il y a principe il y a tourisme mais principe il y a tourisme c'est quoi il faut d'abord commencer par définir tourisme c'est quoi tourisme c'est une idéologie c'est une philosophie où eza na ba règle nango mais il y a un mot clé qui est tour isme suffixe wana isme écrit ba idéologie ebele na pesa exemple pe na kendaka musika teka ya mboka na biso voilà mobutisme bato bazo soutenir idéologie ya Mobutu bien facile na ya kosala kabilisme bato bazo soutenir Kabila na façon na ya kosala aujourd'hui on parle de tshisekedisme donc tourisme ça vient du mot tour quand vous soutenez l'idéologie des tours du mouvement donc c'est ça le tourisme alors que le Congo et si kako batande yango wana yango moni tellement principe wana ezate sali nini est classé Congo la RDC 50e en Afrique 50e oui 50e en Afrique donc passeport na biso eza 50e non tozo musika makasi en Afrique oui et 136e dans le monde te wana et puis bato bakanisaka ke eutaka soki na ifo mboka ezala développer makasi ba gratte-ciel na ba autoroute nde passeport ezwa makasi non na index mondial ya passeport eza juste question ya ba pays oyo passeport wana ekotaka sans visa pour ça totali na classement par exemple ya Afrique tozomona Seychelles eza liboso Afrique du Sud est-ce que ça pour Seychelles et l'Afrique du Sud na économie ou bien na développement voilà mais ce qui est le principe simple c'est quoi Seychelles île Maurice baza ba pays yo automatiquement ils ont compris l'importance du tourisme balobi pays nyonso akozwa visa te pona kokota Namibie ya sengaka pe visa maza plus liboso par rapport na chose de loin aza na tourisme aza pe na ba diamant na mo biloko mosusu na Mozambique alors ce qu'il faut ba pays na mi baleka ya mike na utiliser île Maurice na Seychelles lokola bango balobi ke bango ka tourisme pays moroté a besoin de visa mutunyo soit quota sans visa automatiquement oui automatiquement ba pays msusu salini ni réciprocité le rôle la biso bolobi ke biso côté pas sans visa binope bo côté pas na biso sans visa automatiquement pe si bango passeport na bango makasi voilà omoninde biloko esengeli to fongolaka bakonzi miso ba ke Congo mboka munene loko la RDC il ne fallait pas tozala na position wana il ne fallait pas voilà position wana papa Didier Baye expert en tourisme en Afrique et puis dans l'océan Indien yo soki no zawana balobi ke mais c'est Didier Baye olobi to ki maintenant ce qu'on te peut sur place Zouango géré en tant que ministre du tourisme aux assos qui ont fait avancer le tourisme dans la Congo. Très bien, sans problème. Et puis nous allons continuer koloba que Congo ce qui est 8 principes il y a tourisme au sérieux en déjà 2 ans. Le tourisme seulement, le Congo peut faire une recette en termes de tourisme de minimum de 2 milliards de dollars. Wanaka na tourisme, ce qui est sérieux et que tu mettre les principes en marche pour faire avancer le tourisme et faire valoir tourisme dans le pays, ça va créer plus d'emplois, ça va bénéficier mingi ba autochtone ou bien batu na ba village mususu pour ceux qui totali bien atana ba mboko ya minene batu bayaka ba touriste bayaka bakiti na ville munene mais ba vanda raté tia en Afrique du Sud batu bagoya na Johannesburg soit qu'il passait une nuit une journée le lendemain bazana ba Mpumalanga na ba parc Kruger bazana ba d'urbain bazakuna na ba village mususu nde esika bakenda olekisa temps mingi et puis il dépense alors ce qui fait que lokola activité ezate il y a pas circulation ya monnaie ou bien ya devise étrangère na ba milliers riro ya mboka na biso et pourtant ba millions yango déjà situé et sika biloko ou bien ba attraction les atouts ya tourisme eza makasi donc
ce sont des principes ou bien des conseils ou bien présentation autorité que ça n'est pas autorité pour ne pas comprendre. Pour relancer le tourisme, ministre Nini à Bolombo, Lola Bolo. Au Taligar, où ils habitent en fait, nous sommes la municipalité. La municipalité, voilà, donc nous devons remonter la barre. Selon les principes internationaux pour nous se rattraper na lobela sous-souté Congo parce que c'est inutile il y en a le problème ce n'est pas d'avoir ce qu'on a na eloko ozo sale langote yona o ya zangi buzandenge moko ozanga ndena bena na eloko je comprends te yo soko za na mbongo mbongo ngo dépensera te atoza na nzala siko yona muto azangi boya différent nani mais si ko bokufa bino nyonso na nzala mais si ko yo kuto okufa na nzala ya za na ina mbongo te mais yo siko sozo dépenser yo za na bozanda moko na yo peti soki nzala beto yo pa okufita siko bato ba tu mituna siko azokufa na nzala mbongo yango evandi ndelo roto bato batunaka siko yo Kongo na biloko nyonso yo pourquoi kolela lela nde eloko tozo sala donc alors que l'une des activités, il y a tombe la paix économie en Mboka, c'est le tourisme. Papa Didier, ça n'a pas pu ah, monsieur, on a zolo babia quand il y a un biquet, ils ont un contact et tout, n'a pas payé, pourquoi pas, yo, bazo tchao place, voilà, ils avaient la batousse, bazo la note, quand il y a tout ça, bien, monsieur, il faut tout s'apporter. Il y a bien, même si déjà, comment ça, groupe, n'a pas quand des balances mission, il faut s'apporter, comme un petit place, on a pour souci en Mboka la biso. Aux actions que on décevoir ma montée. Te barozala déçu te, mais il faut péter le papier que biso nyonso mutu nyonso akoika rozala ministre te. Mais mutu nyonso akoiko mais ma contribution na ye, ça c'est vrai. Ata la contribution wana kaka balobi ke tozo support yo en fait que makelele to ça bago foyo koma na ba niveau mbo ata ko koma no ministre te. Mais ozala wana pona ko support ministre et ko lakisa ko compter yango yoki na lobby ke mutu nyonso akoki kozala ministre te baposte yango ezedele te mais mutu nyonso akoki komema soutien na ye akoki komema support na ye akoki komema expertise na ye mpona kotombola mboka domaine ya tourisme eza domaine moko très sensible oyo ezosenga bato bayebi yango bateau ba maîtriser yango bazala nango eza lokola domaine eza ka tourisme eza lokola domaine aviation soko tali bien mais il y a des Congolais à l'étranger où ba maîtriser aviation par exemple baza bateau ba ko aider mboka na ekende liboso na domaine aviation vraiment papa donc on est presque arrivé à la fin. Toshité déjà, mais moi, c'est une question. Moi, je suis là, moi, si voilà, pas de la bio, katinga maloba, comme l'autre, quand on banzo le balelo, donc on m'a dit lobby, mais avec le temps, place de souki, malasima troyamba, sous papa Didier, au bando, ma biso étape par étape, et bando aura un peu formation pour aider le peuple congolais, moussou bayebi, maman tourisme, mais pour faire comprendre bango, maman kambum soussou. Papa Didier, relation nini, oh, et bozan nango yona Félix, boyebanité. Ou bien Ezakarake, Boyeba Nabino Meloko a commis président Boakissi. Tous en relation. Vous en relation à Félix, relation Penza. Relation à président d'un peuple. T'es président d'un peuple congolais. Mais ça Moulouba, on lobby que maman n'a pas aux ans Félix. Congolais, nous soit linga te. Azana relation na Félix. Ce que vous avez congolais, il est président yo pe. Muluba maman na papa do mata mo ndeko mo ndeko tata mo si mama kulutu ya noko do ezate. Te ezate, hein? Papa camarade ya nani boy mama ezate. Papa zalara vraiment moto ya IDPS penza ya tongo. Ba wana ya ba 1986, 87, 88. Mobutu azotinda penza ba ba maya moto ba papa ba robima penza bien boy ba ozonga nde bandade
est-ce que tu as un voisin mobile ba seka eh oui vous avez mon Congo dit papa ba yo mo ni tendenge bazongi ende ba Congo ba loka ba kenda ki meeting ya Kisekedi bazongi mama donc papa za la vie te akufaki akufaki depuis Mama Zali depuis 2007 ba condition européenne quand même mystérieuse. Non, balobi c'est camion ya ba militaire à Kabila et kenda ko tout amutu kazala. Non, il y a ça qui ne peut pas en travailler dans la politique, c'est ça. Et azaki na politicien que azaki vraiment IDPS. Donc biloko moko ya bongo. Mais quand même, papa Didier n'a qu'à te placer on a comme on a dit papa a travaillé dans quatre membres IDPS banda ceux qui 32 ans, 30 quelques années dans membre IDPS. Depuis bango biso air tozoko là. OK. Zo comme papa deux temps na zolo bawa 1986 87 déjà bango baza na IDPS. OK, kala non? Kala déjà ba trentaine. Na ndenge ayeko kufa na 2007. Akufa na 2007. Ah OK, ba sera kufa ki papa Zalaki Félix Zalaki Tshisekedi ya papa Zalaki. OK. Mais kokuna quand même muto ya bundi papa na ye ya bundi pona mboka na biso pona makambo surtout ya IDPS wana mwana peza teke mwana za zoba momwe pour papa travailler kana IDPS bazo ba chai mais mwana asana nous je ne sais pas ko batsa un plus na kati mboka na biso mais pourquoi on doit pas kocha batu baloka ba papa dité ba na kati ya gouvernement to na kati ya mambo tourisme mais pour mboka na biso et kende boso vraiment les a entre pona mboka na biso papa dité pona lelo to stopper na po totika bono na posa totika bono na posa on va commencer par ton bando lectateur après 2 semaines après un mois ton bando ya papa Didier pour la place oyo suka ki wana on continue épisode au déjà premier épisode bon kanga déjà deuxième là rien non c'est ne peut que au deuxième épisode pour na peuple congolais à comprendre l'importance et tourisme parce que ba tourisme auto que non biso les rafufu na masangu ba tsepo soso ici mais les congolais azozwa ba genre ya ba cours ya boende papa Didier za pour faire comprendre bateau et qu'on aide le peuple congolais à fongola maele naie parce que tu le rappelles trop fermé biso ba congolais ba genre mamba bonde sala que et fongola biso peuple congolais to comprendre l'oko bezani tourisme ezani donc merci beaucoup vraiment on va pas dire pour na éclaircissement il y a premier épisode l'épisode pesi bango message ni nos opesa na gouvernement ou bien comment on appelle ça konzi ya mboka na biso parce que peuple congolais déjà comprendre au lobby au passer message parce que j'espère que na Congo mokili doit suivi partout au tali micro et au tali caméra ou adresser message pas ya konzi ya mboka na biso. Merci mingi mama Daniela pour na tana yo ndengo ya mbaki ngai na plateau na yo. Isa chaque fois esengo ko zalana yo na plateau pour être makambo tolobaka eza vraiment important pour eza makambo ya mboka eza makambo ya mutu moko te ou bien bénéfice ya mutu moko te pour na ba oyo bazolanda Congo mokili pe ba konzi nyonso ya RDC esengeli bayeba ete eza pe na ba congolais oyo bazo sala musala malamu na ba domaine ezo boite nanu na mboka entre autres le tourisme oyo ketokoki ko apporter vraiment soutien pour na kotombola tourisme mboka na biso tangu ba publiaki prix nanga ya meilleur marketeur et puis promoteur ya tourisme mutu moko a commenté na Twitter à lobby il est le meilleur en Afrique mais chez lui même le tourisme est nul. Place moko bieza ba pe belende ba pesoni la tourisme. Ba pays chaque pays ezaka on était avant Covid-19 na 2019 nazwaki meilleur prix ya promotion ya sport du tourisme. Donc lié voilà pour mettre aligner tourisme derrière les événements sportifs en sorte que et bénéficier tous les pays. Par exemple eza prix eza ebele naza na internet naza sur Twitter pour na balingi
pour entrer en contact nanga. Voilà. Et Oui, je sais que on va protocole les chercher. protocole il faut passer d'abord par les protocoles. Donc ça fait ça. On s'autoproclamer. Voilà, on a mis des protocoles. Donc Mouta a besoin papa Didier Baye. Donc beaucoup contacter numéro Afrique du Sud au besoin mon awana mais on peut s'abisoper adresse email na yo ou bien adresse à Twitter na yo. Adresse email est à dbayeye d comme Didier. OK. En un mot dbayeye@gmail.com. Twitter c'est Didier Bayeye, très simple. Ou bien _Bayeye. OK. J'espère que la vision pour na Instagram Petozali Didier Bayeye. Didier Bayeye. C'est tout. C'est tout. Na lettre au chiffre ce qui n'a sous. OK. J'espère que comme Angonio tout nation on a pouvoir faire faciliter batumsu bazan na besoin kota directement à compter ba bien to banana pas d'année la té photo kota ba pas tenga des protocoles personne on peut beaucoup rater bon contacter car numéro et Afrique ici de bozo mon apembeni. Merci beaucoup papa Didier pour votre temps ou accordé biso nakati ya Congo Mokili. Je ne sais pas ce que vous en a quelques dédicaces au PC et puis là on a acheté voilà. Merci mingi na balandi nyoso. Ya Congo Mokili na pesi mbote mingi na ba congolais ya partout au bazo soutenir tourisme to simba na makasi to tombola tourisme ya RDC yangonde e ko changer image ya mboka na biso na pesi mbote na Fordiet kuna na États-Unis na partenaire na ye na Canada bazo bunda makasi pour na tourisme madame congolais madame Fabiola ye azaf très chaude na Twitter, na LinkedIn pour le tourisme. Madame Fabiola, je vous salue. Il est pas aux États-Unis. Fabiola Ngongo. Azap na États-Unis. Batu nyonso bandeko na biso nyonso kuna na est ya République démocratique du Congo, association ya tour opérateur de la RDC na est ya pays. Je vous salue tous. Batu nyonso ya mahali ya Congo bazo bunda ko telema pona tourisme marché na mboka na biso. Visit Congo site Kivu Beauty. Ndenge nazotanga eza vraiment ebele et par après na PCP mbote na famille nanga famille Bayeye isika nyonso bozali ata ya libanda ata na kati ya mboka ya bino pe yango wana et voilà je vous aime tous tosimba na makasi lorsque le Congo gagne c'est nous tous qui gagnent. Merci beaucoup papa Didier Bayeye, c'est déjà la fin de notre émission. Mbalasima na efsabino déjà si je trouve le mbalasima torobanda na si je ezai que malgré tourisme na kata mboka na biso proposition papa Didier Bayeye mais to epi place au tourisme batu bakoki bandoki de tourisme eza na ba est mais ba est wana eza na ba guerre prochainement toroyamba papa Didier Bayeye si je na biso ekozala yango wana o akozape etalié donc restez toujours branchés sur Congo Mokili TV. Merci beaucoup na ko bon santé ko pesa quelques dédicaces na ba yangai ba fan news tout Danela, boza partout na France, Canada, États-Unis, bolela Danela Mankoto Nabino. Merci beaucoup pour notre message Nabino. Merci beaucoup pour notre encouragement Nabino, ba félicitations Nabino. Nalela Bino, il y a trop merci beaucoup à Neka. Bafosette, merci beaucoup à Rina Amissi, merci beaucoup à Do Yue, merci beaucoup à toi Sim, ça je te salue là vraiment à Dipro Nabiso, donc directeur à programme Nakati à Congo Mokili, et puis là Nabo Sanité Balobi, Boza vraiment Ebele Bolandaka, Daniela Mankoto Nabino, partout dans le monde. Merci beaucoup à Christovi Mayanda, à Zolandanga depuis Afrique du Sud. Merci beaucoup à Merveille Luzolo, à Luzolo, on a vu Luzolo Bambi depuis Kinshasa, ma copine privée, je te salue. Merci beaucoup à Tini Tumba, Shadrach Koka, Manik Sindani, Shagi Moussa, ouais, Bayemba. Merci beaucoup, je vous en vraiment beaucoup. Merci beaucoup à famille Makoto, famille Mayo. Merci beaucoup à Jean Patouli Songo, Babi Mamba Tourisme, Yango, Yolinga, Mamba Migi. Donc, ça vraiment
intéressé dans makambo yango. Merci beaucoup à Yannick depuis France Zaina, donc artiste monnaie vraiment dans kati à France et soutenir ndeko na biso azar congolais. Merci beaucoup Boza Ebele. Merci beaucoup na batonyo vraiment walingaka Daniela Mankoto na bango. Merci beaucoup à ma grande sœur chérie Linda Malila, moi ça pembe donc mundele wana métis menga avec mundele. Je vous aime beaucoup et surtout restez branchés sur la chaîne Congo Mokili TV. C'était bien moi votre humble servante Daniela Mankoto. DM à l'international, de gros bisous. Bye bye. Tokos Grill, chaussée de gomme 483 1080. Awa, spécialité na bango, soso ya kotumba na makala. Aux à Bruxelles ou de passage sur Bruxelles, une seule adresse, Tokos Grill. Chez Tokos Grill, Kolia, Nakomela, Nakimia Nyonso. Ceux qui m'ont aller au calme, pas beaucoup de musique, soit comme attaqué chez Bernadette Massengou. Awa, sans bitumba, sans songi, Pekinia Nakolia. Pas de koulouna, pas de mbeli, pas de fourchette. Au Kolia, aussi ici, aux zones locales. Restaurant La Bisso. Tokos Grill, au lien kitoko, au côté pela, au la champagne. Ah, kaba champagne, hein? Au la champagne. Salut les amis, n'hésitez pas à venir chez Tokos Grill. Tokos Grill, c'est la classe. Salut. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.